ngana yo bébé. Continue ko sale lo bola bu bébé. Ensemble, yebisi kasamara, yebisi kasabolino, yebisi kasadio sokona tena na yo. Do samedi bébé. Na komona koros. Alléluia. Est-ce que tu comprends mon métier ensemble avec Lolo, mais ton modèle Lolo.
Yoka. Obongo selibiso couloir oyo. Obongo selibiso couloir oyo. Tout est pas bandé pour passer à l'honneur. Lelo sa mokolo na sengo. Yami abali. Alongo yami akomi mami. Oh Dieu. Vraiment on a ligi. Tango abala ni baso ko tatali se sengo. Monika bali. Monika bali. Bakisana nimelo. Je veux que l'homme était solitaire, malgré la menace de l'éternel. Il n'était pas bon que l'homme soit seul. Tout ce qu'il créa était si beau. Voici l'homme à son image, et l'homme est tout à terre. Je veux que l'homme était solitaire, malgré la menace de l'éternel. Il n'était pas bon que l'homme soit seul. Sur ma mère,
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bongo Yahweh, Jalisaki moto na lolenge na ye, Jalisaki bango mobali pe mwasi, apambolaki bango, e alobaki na bango ete, bobotaka, e bozala na kobota mingi. Bongo Yahweh, Jalisaki moto na lolenge na ye, Jalisaki bango mobali pe mwasi, apambolaki bango, pe alobaki na bango ete, bobotaka, pe bozala na kobota mingi. Yala Yahweh, Jalisaki papa Adama kondi makasi, amolongolaki moko moko na panzi na ye, amokolisaki mama Ewa amotengeli, azali mukwaya mikwana ngai, azali mosunya misuni na ngai, nalingi ye, azali mukwaya mikwana ngai, azali mosunya misuni na ngai, nalingi ye. Yala Yahweh, Jalisaki papa Adama kondi makasi, amolongolaki moko moko na panzi na ye, amonalisaki mama Ewa amotengeli, azali mokwaya mikwana ngai, azali mosunya misuni na ngai, nalingi ye, azali mokwaya mikwana ngai, azali mosunya misuni na ngai, nalingi ye. Yango wana mobala kotika papa na ye, pe mama na ye, mwasi pe lokola, bango mibale, bakokoma, senzoto moko. Yango wana mobala kotika papa na ye, pe mama na ye, mwasi pe lokola, bango mibale, bakokoma, senzoto moko. Osangana, boyokana, bolingana, katina libala na bino. Libala ememema na bato nyonso, embeto ya libala ezanga bosoto. Poete zamba kozambisa bato na ekobo. Amen. Prions le Seigneur. tobondeli Nzambe, Tendre Père, Papa Malamu, nous bénissons encore ton Seigneur. topamboli komona bosantu, C'est une grâce pour nous eza ngolu mpona biso, de se voir en ce jour. komona na mokolo ya lelo, C'est une bénédiction. eza lipamboli, Tu as dit, il est bon et agréable. olobaki eza malamu mpe Les kitoko, enfants de Dieu se ensemble. po ete bana Nzambe basangana, C'est là où tu envoies la bénédiction. eza bisika otindaka lipamboli, Bénédiction en abondance. lipamboli ya Et kofuluka, nous déclarons béni mpe totatoli bopambola chaque frère, ndeko nyonso mobali, chaque sœur ndeko mo nyonso qui est mosi entré en ce lieu. oyo akoti na esika oyo, Nous avons ainsi prié mpe bongo tobondeli au nom de Jésus. na kombo na Yesu, Amen. amen. Que ça soit. Tokovanda tobeteli maloba ya Nzambe maboko ya bien. Il a fallu que le pasteur Akano, Depuis que tu pata kano, celle qui est venue aujourd'hui, ye ate ya lelo, malheureusement, Nerem dit était empêché. pasi mingi ye tikokoso, Il devait prêcher et puis bénir le mariage. esengelaka te ya tapambola libala. Malheureusement, elle est empêchée. Que puis-je faire? Amen. J'ai un ami, Naza mninga, le pasteur Eric, watele pateriko. que le
J'ai parrainé beaucoup de jeunes gens. Mais la grâce m'est faite pour aujourd'hui là. Ce ne sont pas les jeunes gens qui viennent. Mais les anciens mariés. Ils viennent chez moi. Et j'ai le même âge. J'ai parrainé l'autre qui est un vieux aussi. Toi tu dois me parrainer. Toi tu es plus riche que moi. Toi tu es plus âgé que moi. Toi on te connaît partout. Toi tu devais me parrainer. J'ai pris madame. On l'a parrainé. Sa femme m'a dit, papa, yo parrainé biso maître. Yes. Maître yo parrainé biso. Yes. Kozala makambu. Après. Un jour nous avons voyagé. Nous sommes à Goma. Le vie a commencé ses aventures. Il me dit, Lego Sakanangati. Yes. Et je te sois parrainé dans partout dans la vie. Voilà ce que ma bé côté déjà. Maintenant, c'est pas le plus. Ça y est, plutôt solo la calisou. C'est ce qu'il fait, moi je ne sais pas. Yes, ça n'a pas ça la tête. Yes. Et la discipline, ce sont des restrictions qu'on se donne soi-même pour te donner une valeur. Amen. Amen. Donc, en d'autres termes, je veux dire quoi? Nous devons donner la valeur au mariage tous. Le mariage devait être honoré. Il faut donner la valeur au mariage. Étant Miva, donnez la valeur à votre mariage. Le mariage, c'est pas avoir du bien. Amen. Amen. Moi, je veux marier un homme qui a une voiture. Non. Qui a la maison, non. Le mariage, quand vous lui donnez la valeur, il va vous donner aussi la valeur. Ils n'ont rien. Ils s'aiment. Ils sont ensemble. Ils prient ensemble. Ils marchent ensemble. Le peu qu'ils ont, ils se partagent. Je ne fais pas ça puisque mon épouse n'aime pas ça. Je ne fais pas ça puisque mon mari n'aime pas ça. Et sur quoi nous ne faisons pas puisque Dieu n'aime pas ça. Quand vous donnez la valeur là, donnez la valeur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pour un moment où nous sommes pesa bénédiction, nous avons la présence et la continuelle, que le Saint-Esprit prenne contrôle de ces moments au nom de Jésus. Amen. Voilà, Tolingi pour Telemisa, Andeko Oyo, a honoré Bison Colonel na Esika, Toye Babango, Nasengi na Pisaï Gaëtan à Kokikotele. Omoni mobali kitoko wala. Mobali kitoko moko ya. Ah. Voilà. Papa Nabiso abotami na papa Joseph Pinzai mpe Maman Marie Pauline
yango mama zalaka ya hôtel nazokende mbala moko papa Gaëtan il aurait fallu nous balancer bien avant quand même biographie na yo pour batutoye bayo bien bon il n'y a pas de souci vous allez le faire dans la salle merci beaucoup maintenant on va kovanda na ndeko Gaëtan tozali na mwasi kitoko yaya soko eko telema moke Alex tomoni mwasi kitoko ya très bien yaya Moïsa Miva papa na mama ozopesa biso nzela topambola libala oyo. Est-ce que Gaëtan asilisi makambo na ye kuna epai na bino? Oui, Gaëtan azaki tozi dote ya Gaëtan topesi nzela libala oyo esalema. Voilà, c'est ça ce que j'ai besoin. Gaëtan apesi dote na ye ebino bopesi biso nzela ete topambola libala oyo. Monsieur Gaïta, petit dote nae, yango to pesi permission au pambola libala o. Tobeti maboko. Lundi prédicateur, il connaît bien l'été. Mais permettez-moi de poser cette question. Est-ce que Zalina Motomoko Oyo et puis Makamusu des fois Gaëtan Azala Mastolo Musu Kuna Ezali Soki Ezali Yaka Koye Bisabiso Moto Boy Keo Zokande Gaëtan Alongola na ya Alliance Aya Epraya Nani Ya Miva Makamusu Azali Azate, hein? Voilà. Lokola Azate, biso tozo pambola libala oyo. Responsable ya Gaëtan aya liboso, tozo sala remise et reprise. Yaka kozwa Gaëtan. Na motema mobimba, joyeux, pesaye epai na papa na ye désormais. Ikambo na ye yambisela ye mokumba na ye oyazu beta maboko merci merci le même exercice papa Joseph je pense que j'ai bien. Non, Papa Michel, Michelaye, Maman Bango, Yewana, Boya Michelaye, remise et reprise. Maman Zomukumba, voilà. Ah, on a dit beaucoup de photo, on a dit photo, remise et reprise. Maman, papa et maman, le même malobana oti kolobela tinana papa Gaëtan Yangombe Isakaka Bongo Epaina Dino. Merci pour la responsabilité bozaki Nangombe bomemi mwana oyo olie motoya okota na bandeko libala esalemaki na nzambe na tina ete bana babotama mpe baoyo babalani basungana mpe bakabola esengo mpe mawa oyo bakoki komona awa na se
libala ezali bule mobali akotosa mwasi na ye na mayele mpe na kimia mwasi akolinga mpe akotosa mobali na ye mpe amibatela ete ezala na ezaleli malamu epai na ye mpe ayeba ete asili kopesama mosungi mobali na ye. Amen. Engomba okoki kovanda. Pona babanani ajalisaki libala yala na ngolu bana na yo bakobala na awa lelo oyo ulisa libala na bango pesa bango lipamboli na yo na kombo na Yesu Masia. Amen. Gobetela Yesu bango. Vous avez travaillé en synergie. Gaëtan. Na liboso na nzambe tata, mpe na liboso na lingomba. Nazali kotuna yo Gaëtan otuna oyo. Ete ondimi kozwa niva lokola mwasi na yo okolinga ye na tango na pasi. Mpe na tango na bisengo kino liwa ekokabola bino ondimi yango na liboso na nzambe tata na liboso na lingomba nalingi kotuna yo kotuna miva ondimi kozwa Gaëtan lokola mobali na yo okolinga ye na tango nyonso na tango na pasi tope na tango na bisengo kino liwa ekokabola bino ondimi yango. Oui, ndimi. Ya miva tika na yo tika na kaka. Merci beaucoup. Makambo oyo ezowikana mitema na bango. Ngana otangela bino makambo te nazala maloba na izao. Na otangela bino yango te mena osenga bino moko nde boko loba yango. Amen. Siko kotalana osali position. Merci pour la bouteille. Voilà. Yaya Gaïta. La lingi. On confirme. Soki. Moutouan ozomon la seya. Voilà. Soki eza yaniva. Tope ezali moto mosusu. Parce que isolo moko eza na Bible. Mobali moko alingaki mwasi. Alors, tolingi yo o confirmer biso. Mais na yebite soki oko on mona bien. C'est du tout là Isanga. À répondre à la question là. À répondre à la question. Est-ce que on mona bien? Un peu flou. Pardon? Flou, un peu flou. Très bien. Un peu flou. Na pesi yo nzela lokola musai na nzambe longola ba brillard wana nyonso longola po mona clairement. Mais yebisa biso soki Ezaïe amiva oyo lingaka mokolo wana yebisaki ye maloba wana Ezaïe yebisa biso salaka yoka On me supplica no Yo sabe futi pega
savoir. On comprend. Pas point de suspension et champion. Voilà. Il y a Gaëtan. Soit au yo-yo pour ça, il y a mi. Maintenant, il y a moi. Le mot est déjà. Ah, petit maman. Déjà. Bon. C'est bon. Il y a mi, après ça, il y a mi. On continue. C'est là le micro, l'omba maloba, où il nous est dans le thème. Mais, attendez. Ça, c'est que tu vas faire ton bébé, c'est ça. Alors, ok, maloba. Il y a salé la langue na yo, oyo zali très à l'aise. Mais comment ça n'a été lingala, et là, mon nom, on a vu chaud. Mais c'est difficile. Rien n'a été facile. Moi, je t'avais promis qu'on va y arriver. Mais aujourd'hui, là, je fais tout le fort possible pour tout le monde. Dieu nous a fait grâce et on est arrivé à ce moment. Sans oublier que je t'aime tellement beaucoup et je veux que tu sois ma femme. Je suis l'amour de ma vie. Je te suis infiniment reconnaissant. Tu me l'as promis et tu l'as fait. Aujourd'hui encore, nous sommes devant mon église, la croix de Jésus. L'église que j'aime beaucoup. Merci, tu l'as bien fait et je te félicite. Tu es fort. Est-ce que Dieu puisse être au centre de cette union? Je t'aime, je t'aime encore. Oyoka aloba Sikawa wana esili bino kobalisama liboso na Nzambe mpe liboso na lingomba oyo kali mosali na Nzambe na kolendisa mbala na bino na Kongo na tata mpe na mwana mpe na molimo mosantu tika toyoka maloba na Yesu mpona libala Bafalisai bayaki epai na ye na Nzambe na makambo nyonso na nzela yango libala na bino ekozala pule na bongo Nzambe tata na mawa mpe na esengo akozala na bino mpe akopesa bino esengo mpe bolingo lokola elingi ye biso mpe totombeli bino ete ipamboli na Nzambe ezala na bino likolo nyonso ezali bino awa na se mpe kati na lisanga na ye kuna na likolo za amen. Est-ce qu'on a prévu un truc pour s'agérer? Appelez ton guitare à biso. Pampolini Yango Elakakie Sokotoni Sokoyo Kiakola Velate Esuali Dikopesa Isoba Sokoto Dibieso Olo Eakura Velate Mapamolibi Yamo
sabela kaita Yesu Masiya de Nazareth Seigneur na yekotika bana na biso oyo na maboko na yo sa yo ozali l'initiateur ya liba et Seigneur bana na yo batosi maloba oyo yo loba kete ezali malamu tete moto azala ye moko batosi yango mpe bakokisi mpe nayebi ete nkolo oyo yo osalaka na baoyo batosaka maloba na yo tikete esalemela bango lelo na kombo na Yesu Masiya de Nazareth. Seigneur, dans Deutéronome chapitre 28, et quand tu parles de l'obéissance, et voilà une litanie de bénédictions aussi. Bananayo bakotisi zambe oyezali recommandation na yo Seigneur. Tikete mapamboli la nabango sasa ipi na misala na bango na nyonso na bango na ndako na bango na pour l'avenir na bango et te bazala béni au nom de Jésus-Christ. Éternel Père, je renforce encore les clous comme ton serviteur vient de le dire. Seigneur, ce qui m'a koyabo tutu ezaki koleka na kati na nzoto na bango et ce qui bato balani bako ume la terre bako panzana bako kabona mikona kotanga na kombo na Yesu Masiya lelo makila wana na chassé yango au nom de Jésus. S'il y a des déclarations faites na kati ya famille na bango oye salema nkolo na bomo e bala na bato lelo bako kisi libala nzambe ba déclaration nyonso faites oye ezali koki komema bolamu te ekoki komema oyo bana baya na kati na libota oyo bana baya na kati na libota oyo na kombo na Yesu Masiya. Éternel tikete yo nzambe obatela bango na butu na moi et spirituellement et physiquement bazala toujours protégé et yo nzambe alola kokisa bosenga na bango bakomi mibale et je crois à ta parole et que les bénédictions maintenant se multiplient parce qu'ils sont à deux et nzambe na bomo soki ezali na moto moko abongisi ba miango na ye ya molili contre bana o na mokolo na lelo nzambe malheur nyonso moto abongisi mpona bango malheur wana retour à l'esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth et ça le matin lelo nyonso ekosala makila na suka na yango ebana bakozonga na kimia et que les bénédictions etondisama kati na bango lokola mbula ezonoka afin que bana oyo bakende liboso na kombo na Yesu Masiya de tolobi amen. Lelo, nous avons déclaré Gaëtan et Miva sont unis, sont mariés et ils sont libres de faire tout ce que les mariés font conformément à la parole de Dieu. Je les déclare, ils sont ensemble, ils sont unis et ils sont mariés. On peut acclamer pour le Seigneur. Yamiva, vous êtes autorisés de nous démontrer que vous êtes unis et l'eau parce que la frontière, quand on a pris la frontière dans Nzela, les binos sur l'eau, vous avez la frontière. Alors, et pour ces personnes, ceux qui vous saluent, ils ont des malamu de pour balayer. Yami.
pesa bango certificat oyo ezako lakisa ete alekaki awa basalaki makambo nyonso bazali sanctionné certificat oyo basengeli kozwa yango boyamba yango to mibale présenter kuna bandeko bamona avec la grande distinction eta maboko. Voilà, yambisi lango papa yo Yaya Gaëtan kende vanda kuna ya miva kende simba yata na simata la place ezali maboko sommet ukaka osimba na mapeka débrouiller kaka osimba na mapeka bon ouais simba yata mopanzi ka bongo jalo bongo za ya yo jalo bongo bien Yasoboyano, Kapamba, Nazamona Zafe, Yaboko Nimela, Kapuya, Nazamone Daka, Pesagata, Pesagata chance, Kalami qui fait un moment là, Yambo, il a gagné sa mère, Togo qui s'amana, Momoyoga, histoire de Macha. Nazamona Zafe, Yaboko Nimela, Kapuya, Nazamone Daka. Nous allons directement la remise de ma cadeau. Nous allons banda la maman. Ma maman va jouer la cadeau. Après tout, on a ma papa. Si ma papa est la jeunesse. Après jeunesse, il y a le sambo et foot d'accord. Ok. Merci.
Toujours le baboué, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais, ma mariée va s'engager enveloppe. Au lieu de son cadeau, nous sommes d'habitude. Cadeau, on a besoin de la carte d'enveloppe. Ne pas papa besoin de nous remettre. Pour mettre les bagoutés, ah, bah, il y a une enveloppe pour nous. Et ça, pas marié. Bah, on est passé. Comme ça, tu as mis papa, besoin pour remettre les cadeaux là-bas.
S'il vous plaît. La croix de Jésus, tous arrêtés en fait se fondre. Et réunion sur Zoya, et ça tente culte bandit, dans le monté à Zoté, dans le bazo Yemba. Quand on s'est appelé la clôture, à marier bazo Bima, avec qui se trouve la Nassi Manama. Prions. Nous sommes bénis. Moi je te dis, et après, ce que nous sommes maintenant, nous savons. Ce que nous serons après ici. Éternel Dieu des armées, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est toi le Tout-Puissant. Nous les hommes, on voit qu'au bout de notre nez. Toi tu vois loin. Quand tu dis une chose, tu vois de l'accomplissement. Raison pour laquelle nous voulons nous remettre à toi. Seigneur, protège-nous contre toutes les flèches du diable. Seigneur, marche avec nous. Seigneur, fais-nous du bien. Le Dieu de toute bonté, nous te supplions. Porte souverain. Seigneur, projet nos ennemis échouent. La bénédiction sur notre part. Bénis les papas de l'assemblée. Bénis les mamans. Bénis les jeunes. Bénis les serviteurs. Même ceux qui sont absents aujourd'hui. Là où ils sont. La main n'est pas courte. Bénis-les. Laisse que tous les projets du diable contre l'assemblée, contre tout ce peuple qui est venu ce matin, je déclare un échec solennel. Nous laissons ce moment. Avant que nous arrivions à la salle, les anges seront là. Ils vont camper tout autour. Je prie maintenant contre le marié. Je le rends nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Ce couple aura des enfants. Ce couple va prospérer à tous. Bénis le pasteur Eric. Bénis aussi notre modérateur ancien Ladi. Bénis les chantres. Bénis les protocoles. Bienvenue au service ce matin. Soyez bénis abondamment. Cela au nom de Jésus. Nos soeurs, nos frères qui sont venus de loin sont venus pour le mariage. Je voudrais que leur séjour soit béni. Que rien de mauvais n'arrive. Bénis aussi la famille Bakine qui nous a offert ces lieux. Bénis les puissamment. C'est écrit que tu es notre Dieu. C'est écrit que nous allons t'évoquer. Et toi, tu sais. Nous t'avons ici prié. Au nom de Jésus. Nous disons merci Seigneur. Merci. Bayebi bafingi biso na loyembo pour nous permettre de marier. C'est là pour nous marier nos paiements
Thank you.